Salut la MEFA, certainement vous allez très bien. Bandego Bolingo. La saga continue. Tozara dans les bruits na dossier à Mambo Liganamboka. Lelo journée moko ya événement ya Osaranati. Journée mo munene bazo benga journée lelo M23. Mercredi, un mois les allons mercredi 23 les dates ya isa date ya lelo ya le 23. M23 ezali journée moko inoubliable pour les Congolais. Et eza journée où eza date où kota vraiment na calendrier histoire ya mboka, oui. Kota na calendrier histoire ya mboka parce que tous en batu minene mibale mutu mo aroboya ngote ke pasteur Marcelo mutu munene na mboka. Mutu mo wa na ngota aroboya ngote que comment il s'appelle? Constant Mutamba za mutu munene na mboka. Mutamba sel musala ka soki inane ya pamba soki na ba sope ba mois pamba soki 9 mois soki 11 mois atiki bilemo veut dire si sabidimbo lelo oyo bandeko par rapport à mambo eleka topé les cas qui Mutamba va s'expliquer. Donc M23 journal lelo balobi Mutamba s'explique et tout na si célèbre. Quant à Mutamba, toza déjà presque 15 heures pendant que ngana osa la vidéo oyo. Et procès, je crois, fallait les gars tongo. Bande quoi qui ça na habité. Na zuina no ba news était tellement matière à passer à Marcelo et kangi. Oh yangi maganga et kangi. Donc na Mutamba kutu ba comme bossa na e. Et pourtant dossier c'est peut-être dossier moi Rolandais la de près. Et na la mourir retard. Na la mourir retard. Na zub information te do il faut na benga mboka. Et natuna ça se passe comment là-bas. Mais on a l'ingana loba topé na quoi lobeza que je sais pas ce que les ndenge mais na ebi que ndamba sa Mutamba grâce. Depuis ka ba makele la ngo bandaki personnellement au monde ngana o lobela ngo troté. Et le Seigneur m'avait convaincu à sa Mutamba grâce. Na bandenge moko boy. Même ko na ozwa tana oyana meka lobela likamba Mutamba. Expliquer tout combien et comment Aza tellement motouya pour na ba Congolais. C'est une personne à soutenir. Il n'est pas parfait. Aza na ben perfection, ce qui est tout à fait normal. Et surtout Bobo Sanate na carrière na politique en expérience té. Amaele oui, mais ba probabilité est belé à sa erreur à fauter et zalaka, et ça normal. Bon, lelo oyo temps eza penzate. Mais on a roloba si pour na Mutamba ezaka eke sora za giuti topé coupable biso peuple congolais to futele mbongo wana to sangisa mbongo to futa mbongo wana o bozo roloba ke Mutamba yibi to sangisa to futa ngo mais botika la biso Mutamba botika Mutamba continuer ko exercer continuer au sala musana et parce que au sala musala mo monene au sala musala mo malamu na moment oyo azaki na suspension ba événement mo rebelle mabe leki na mboka et lo kamu singe ezake bato bazalaki ba victime bazolela na kombo ya Mutamba na moni mama moko atekaka bato bele ba moni image wana na ngana sela ngo émission mena zwaki tante mama moko atekaka ba kabelu mama wana na shop na ya munene ba ko sombela ye shop mobimba ya kabelu na bikoro nyonso basukoli maison bino bobi kabelo ezaka cher de économie fond nyonso ekei do mama amona kaka ngindi malheureusement présence d'esprit normalement fallait esala ya mama bongo e on ezaka pe bakisi basombi shop mobimba na dollar afo mama nazolela na komba Mutamba do so yebi Mutamba te okanisa neti keno Mutamba nde mutu ayibi biloko to yene mutu atindi bato mama nazolela Mutamba oza wapi Mutamba za wapi par exemple sikoyo ka Mutamba o wana baba na OPCC ngona ba Congolais nde lelo bolo ba kela biso na ekulusu bo ba Mutamba na ekulusu bongo te ngaso na zayi fachi ngana rejeter démission ya Mutamba ah oui lelo mwana ndeka komi ko yenga azangi bisika ko bomba maptope ko kimela balongoli ba immunité pona nini pona Mutamba anioko li batwawa aniongi batwawa alelisi batwa alelisi na fachi Mutamba ya pesi bino solution
akomi mbeyambeyawa akomi mbeyambeyawa azangi bisika okenda telengani donc moindre pépin CP kotia maboko nia grâce à Mutamba parce que moto facilité bino tâche o bino bolelaki awa a facilité bino tâche ce que moto ndinga na bobaki na kuluso ata so asaki mabe ya solo non bon revoir ka Mutamba s'il vous plaît bon revoir ka Mutamba boko tiela biso mo panzité parce que sans Mutamba tozala ba problème ebele na mboka wana solution ozala te de so batolo la Mutamba surtout tozala ba 3 4 5 Congo ebondi wana ezaka pona kopesa moi briefing par rapport à journal lelo M23 eza journée moko ya osakana te pona ba congolais donc lelo so ozangi megeta liyo na ndimite na Congo lelo bato bele ba olala nzala ba ozanga ya kolia mais méga en tout cas je crois bato bele ba activer ba giga na bango déjà parce que journée à lelo eza journée moko ya osakana te lala nzala zanga fufu mais ozanga méga te dossier à mibale na yoki nazo ko affirmer te pour d'abord ya koloba na no fausse information parce que na zui confirmation na source je sais pas vrai te mais ba publier j'ai vu déjà ko confirmer news en que eza solo ba annulé libala ya pasteur Marcelo je ne sais pas ce que eza solo lelo pasteur Marcelo fallait que le bande de la sa charmante épouse Esther Aïcha nzamba lola bande ko bebi que pasteur Marcelo non pasteur Marcelo comprendre les troubles qui nous troublent bobi ke bananga na botama mbananga liboso na yoka libala esalema mercredi nana yoka te nana mona pete na lobite qui existera te mais nana mona te nana yoka te ce qui veut dire et ça va blo mo peut-être ba exception tam so na ba culture moko songolo pona ba raison moko songolo mais personnellement nana mona te nana yoka te c'est pas mindele c'est pas et pas na biso na Afrique to yebi ba mabale esalema ka mingi ba weekend na yebi ke ba défenseur ba roya koloba ke ekomami wapi na Bible bon temps ba to ba bala ka ba weekend ekomama wapi c'est écrit où dans la Bible que faut bala vendredi faut bala samedi faut bala dimanche ekomami wapi mais to yebi généralement ça les marabongo ezala ndengona mais à pasteur Marcelo mercredi de pasteur Marcelo azaka exception na marabona na façon na kosela makambo na nyonso aye exception siko boko empêcher bat baloba ndenge nini par exemple neti loko neti oyo ngap baliboso na mona pena yoka ça va toujours nous pousser à parler à réfléchir pour na bato ba réfléchir saka pour na bato ba mayele et pour Bible zoloba la personne qui réfléchit sur les choses est une personne intelligente et biso za ba tuté loyenge té et loko nyonso to analyser ngo en tout cas mbali boso na mona pena yoka libala mercredi nana mona te nana yoka te et du coup na bado mituna pona ninyo eza ninyo nini mercredi mbali boso na mona pena yoka mukili fo iganga kaka mukili fo loba kaka siko bino bo pekisa bat ba loba na ndenge nini bato ebele na moni na ba commentaire dans la vidéo uniquement pour expliquer pourquoi les gens en parlent. Les pasteur Marcelo. C'est pratiquement impossible bato balobate. Ngana oka moi. Bon, c'est tout à fait normal na mokilo tozana bazoba tozapena batamaele. Ezana ngo normal, eza réalité, eza naturel, ça a toujours été comme ça. Normalement la logique avant le bateau reposer question. Faut zona moi temps à terre seconde de réflexion. Mutuloro la pasteur Marcelo par rapport à Oyaza na Oya Salaka na mambo Oya Lobaka vi Oya Menaka image Oya Pesabiso c'est pratiquement impossible si je n'ai échappé bateau impossible il faut bateau baloba étant na loba koloba penze ya koloba et surtout na ba kaneti ya likambo ya libala oyo na koya ko expliquer bino pour nini les gens en parlent pourquoi bateau bazoloba et bateau basi ba comprendre topé basi ba yebi mais pour la bateau bozo poser ba question bête telle que eza vie privée na et talibinoté siko et sali nini sora balinde nini je viendrai vous expliquer pas si na binezaka que non parce que vous ne réfléchissez pas c'est ça
mais sinon nakoya ko expliquer nga ngongeza ebele te. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu kokani na yo uzali tambo bongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine balongi lingi me
Olingo baby naza toxique grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko